Voilà, je suis Patrick Otibangou, l'antivirus de la presse congolaise, votre Tango, le docteur Love de plusieurs personnes. Je suis encore là une fois de plus devant vos postes téléviseurs pour Nakomeka, Kosolana Bino Lissousou. Car on a une analyse, l'autre bito qui est sur terrain, dans le magazine Congo Lisolo, pourquoi il y a tant de mariages et tant de divorces chez les jeunes. Tu remarques en gros que les jeunes sont belés et divorcés et belés. Alors c'est pourquoi tu as une analyse sur le terrain, car on a un micro-baladeur, tu retournes à la vie à Batou. Réellement pourquoi Maramba Boezo comme Maramingi et pas jeune Nicole Luka ou moi si à Pembe éclairage au public on a Charpre na France n'a pas si mbote moi si bien sur la Rakitoko dans Yorud n'a pas si comme on a Jérémy 33.3 invoque moi je te répondrai donc Nicole Luka ou moi si à Pembe je te salue depuis Charpre na France mbote nayo. Sans oublier la grande famille Luka, on a Binza Delvo et le pasteur Clovis filme par Maman Doris filme par Fest Lady. Bienvenue Mangwa Tanzote Boyambindo, mon vieux n'a pas Mbote. Patrick Chibangole là. Patrick Chibangole Olivier. Moi systématique ça l'a bien. Bienvenue Mangwata Raphaël Varane. Sans oublier son épouse maman Anichi Tou, l'astre de lumière. Il y a papa bienvenue Mangwata. Voilà. On va descendre sur terrain pour essayer d'avoir les avis à Batouka Randeng et Zalara sur notre sujet. Jeune Bazo Bala et Belé, puis Bazo divorcé et Belé. Voilà, je m'en vais déjà avec mon caméraman Ridi Bonteke, l'homme géant, Poto Megarozo Avia Congolais, comme ça. On a des annonces Nangaï. J'aurais aussi à mettre, moi, malheureusement, par rapport à sujet Nabiso. Voilà, Ridi Bonteke, c'est parti. Ndeko Mbote. Mbote Ndeko journaliste. Comment on Désir Mbouyamba. Ndeko Désir Mbouyamba, tu es jeune, mais au magazine Abisso Congo Lisolo, on a un sujet que nous te partager. Pourquoi il y a tant de mariages et tant de divorces chez les jeunes? Bon, moi je peux dire ceci. Le problème est que toujours bala n'a pas sentiment. Il y a certaines choses, Batou, Azobala pour Nanini, Ndeko Songolo Abali. Ah, loin Ndeko Songolo Abali, Ngapena Bala. Tu vois? Normalement, les bala, ils ont s'engager pour toute ta vie. Non, presser l'équipe à un tel abali à Mutuana, dans Olingi Mutu, mais Olingi est vraiment na quantité. Peut-être Olandi est pas en bon. Mais na koli na quartier ba benga ya tanti na bala tende. Mais tant que tu vas proposer ma bala, ou bana ko lingate, na sala nanu vie. Maintenant, au comme il a âge avancé, au comme Lukalibala, tu es sûr? Est-ce que mobali yo kolinga akobala yo na bolingo ya solo puisque to koma kotala na kobala te ke mutu moko kaka boy non passer na yo ezano un d'abord kitoko te au dégager ebele tu vois moment oyo et comme que Nathalie oh mutu oyo nazana ye est-ce que nakokeni na ye bien soki na monique mbilinga ezali po bande ko na biso basi bakomi na ba jebele azana yo azana Patrick Chibango Azana Platini Ilumbi, Ozomon, Azako balancer binu. Maintenant. Mais pour Nayo, Ndeko Bali, Ndeko, jeune Bazo Bali belé, puis Bazo divorcé et belé. Cause d'un autre. Ndeko journaliste, Naye Bissue Loko Moko. Na solo la na petite sœur na biso moko moi si, na chacun toko, ayebisanga lobi ya na ngai. Basi ya lelo tokoma ko linga na katite tokoma ko linga intérêt na bali yote mais na bali mbongo soki mbongo na yo esili carrément moi c'est qui dans le problème financier après déranger oui ils ont dérangé ma casse c'est ma sœur propre qui m'a dit ça tu vois un peu des choses il y a on a tant de mariages tant de divorces na ko peut exemple moi quoi et loko moko bima ki wa soit disant nini oh my god batu babali ba profiter ba mbongo wana tutangu kaka pa ko katani position ezalaki mbongo esili pa ba divorce mabali katani nazana ba témoignage ebele ndeko journaliste. Voilà, merci papa. Voilà, bonjour Ndeko. Bonjour. Comment on est? Moboulakani Junior. Ndeko Junior. Pourquoi le jeune se marie belé peut pas se divorcer belé? Le jeune se marie et belé c'est pas un phénomène de badi lelo. Depuis la nuit des temps, sur tali même la temps ba koko na biso, ba robala trop jeune.
moi bakoko mosusu moni babalaki na 14 ans 15 ans et tout consort là. Donc c'est pas un nouveau phénomène et ils ont en libala ils a que moi samba bayokani ba vivre ba passer vie na bango na mokili c'est ensemble quoi. Donc c'est pas un nouveau phénomène ils ont que ça la maranango peut déjà. Oui mais bazo ba les belé peut bazo divorcer et belé. Des problèmes yango wana. Ko ba les belé ils a problème té. Parce que libala depuis la nuit de temps et ça la mara. Bon bazo divorcer pe belé. Ko divorcer belé wana ndé côté problème bandi. Voilà, na va poser na yo kalikambo. Ce ba jeune bazo divorcer belé parce que parmi les mois makasi oza que ba jeune ba divorcer belé fondement di bala na bango eza basé sur makambo bela lukuta. Ça dit que na kala ezaki que ngai na totambola boye na moni mwana mwasi wana Jeannette par exemple. Jeannette aza famille yaba Chiswaka. Papa ba Chiswaka, papa mo malamu na quartier. Te Chikonte, papa mo papa Chiswaka, papa mo malamu na quartier. Papa mo bien éduqué après sarabana bâtiment son balabala mbote et ceux qui peut que kokia lingaba ne bala bazananda kuba ne batanga na lycée bane basabe na ko sepela na ko kende ko yeba mwana ya papa Chiswaka ona yeba kino moi papa Chiswaka soka za moi malamu et que tous ensemble et que na monique non avec bizaleli o uti papa la bango o transmettre na bana et que na gova na mwana papa Chiswaka toute ma vie wana na ko ke na liba la place wana kuna lelo mais lelo to yibani na internet to kutani na internet to lingani na internet to balani na internet yebisanga donc toute une vie basée sur le faux entre l'homme et la femme tout donc basangani oyena balukuta na ebela bombi oyena balukuta na ebela bombi et quand les gens restent ensemble plus vous restez ensemble plus bozoye bana plus se découvrir yango mona ki mabale belé ya génération la biso lelo izo panzana en fait parmi ba éléments te ba yebani te bazora pétan ko yebana te na kala ku no repeso exemple même biso na kala na kisasa to même na ba parents mona que non ya na biso avanda awawa ana copine mo we ya ba kingani mambweni avanda côté XY ya na biso ke nangola atika fine fiancé et to fanda wana fiancé ya katina palais biso to yebi yebo akokene 3 ans 4 ans 5 ans ake luka vie Tia Rosa zo fiancé pas fanda ozelai lelo te Tia vani pas baluka zongi mais lelo moi ça baladi na basali bala na 2 jours avant libala agu na petit chéri ne mobwe agi na eti ache tempo et puis a balani et puis a luka zonga souvi. Tu comprends? Donc c'est juste pour Ebélé, c'est pas basé sur le vrai. Vous comprenez? Ebélé c'est basé sur plaisir, sur bamonaye, musupe sur des raisons socio-économiques. Abi no bona luka jomo boye, na bata makuna pour moi musique. Tu comprends? C'est un peu basé sur Babylone Ebélé. Mais vraiment la vraie base à Libala parce que moi je vais bala pour faire na Libala. Ba va pas Libala, na pas si na bisengo au bala pour faire na Libala. Mais lelo libala pour mon mutabala libala ils ont des critères au mutazolinga ezali belé pembeni na ye ça dit que Joanna bon ana moi veni ana moi chicon ana moi na surtout le kato kinaye tu vois un peu donc c'est pas basé vraiment sur le vrai yango moni ba dérapage déjà un peu trop dans la génération et puis parce qu'on a aussi beaucoup copié on a beaucoup copié ya mindele autre. On a beaucoup copié Mindele au monde à la télévision que leur vraie vie. Tu vois? On a beaucoup copié. Donc, on a la série Belé, la novelas, la nini, la vie pratique, les alliés dans Makamouana. Il y a ça la rappelle que les dérapages, les belé dans le domaine. Parce que quand Moutoua Lingi Mouninga a passion. Moutoua a passion à supporter à Mouninga. Moutoua a supporter à Mouninga, Moutoua a bolingo pour la Mouninga. Tu vois? Merci beaucoup, monsieur. Ok. Mbote ndeko. Mbote. Kombo nani? Kombo nanga Hassan. Ndeko Hassan. Lelo ba jeune bazo bala ebele, bazo divorcer pe ebele. Yango micro na biso balader ya émission Congo Lisolo. Tozo mekambe osa analyse wana, je ne sais pas si tu as un mot par rapport à cela. Bon, moi Izali, eza mingi problème, il y a impréparation sur le plan il y a administrateur de proximité, le là bourgmestre
qui devait être soutenu par le ministère des Affaires sociales parce que mariage est un sacré. Mais les lots sont parce que c'est dont les mariés ont besoin en divorçant, en étant célibataires, au cause 1000 fois plus que ceux qui sont mariés. Alors légèreté wana yango esali et ba maramunyo soana ceux qui ba kokaki ko tia discipline na ministère des Affaires sociales via les administrateurs de proximité, les bourgmestres pour honorer via mariage et kokaki ko zala moi kitoko. De côté on a moins mingi côté administratif mais juste soit na bolingo ya batu o balingani babani ba se décider ba kepe babali mais après ba jusqu'au divorcer. Bolingo, vous savez, na epa na biso, na ba Kasai, na ba Est, ezalaka, ce n'est pas l'enfant qui part chez la femme à aller choisir, c'est les parents qui s'organisent. Voilà. Non, même actuellement, c'est les parents qui s'organisent avant que leur fils ou leur fille entre dans une famille quelconque. La lolenge ya famille wana. Ne va dire ah moi nanga kokota awa parce que akokuta papa ya moi si azali ou bien papa ya mobali azali. Mais dans une famille comme chez nous ici à Kinshasa, maman divorcée, papa divorcé mais bino bolingani ka bobalani. Conseil nini oyo bana wana bakozana ngo parce que bazana socle ya vite. Voilà pourquoi tous remettre en cause les administrateurs donc les autorités de proximité sur le plan communal bakoki ko organiser loko wana pona koper sa tonis pona koper sa elengi ya libala na koper sa valeur sinon eloko les camarades libala eza nango facile heureusement 1000 fois plus que ceux qui OK kobala officiellement. Merci beaucoup. Merci. Voilà, bonjour monsieur. Bonjour. On vous appelle comment? Jean-Sylvain Moutagnaï. Monsieur Jean-Sylvain. Oui. Selon vous, pourquoi il y a tant de mariages et tant de divorces chez les jeunes? Parce que c'est fréquent maintenant, là, on vit dans ça. Les jeunes se marient beaucoup et divorcent aussi beaucoup. Le vrai problème, c'est les femmes. Les femmes? C'est les femmes en réalité, parce que celui qui tombe sur une mauvaise femme ne va pas vivre son bon mariage et la fin. Pour tout un homme qui veut prendre sa position d'un homme, c'est responsable d'un foyer, ça ne marchera pas, on finira toujours par un divorce. Pourquoi pas l'homme? Vous condamnez que la femme? Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont africains. Si nous cherchons à vivre comme des Européens, on n'arrivera pas à la terre, ça sera toujours cassé. Parce que les femmes qui suivent là peuvent dire, mais comment il peut conclure juste que ce sont les femmes? Or, il y a aussi des hommes qui ne sont pas sérieux dans le mariage. Bien sûr, vous vérifierez, peut-être on aura le temps d'en parler, vous verrez que les sous-bassements de tout, du danger, c'est toujours une femme. Merci. Ok, merci. Mbote papa. Comment la ma Chanel Amba. Ah, po ba kuta na bashwa na bango te. Babalaka na baloyenge. Babalaka na balonge mwasi kaka lokoti kaka bazwiye. Babalani. Car moi si mobali te. Na mobali pa kuta na mwasi ashwa na ete mbala moko babalani esimbi te yango bakoma opanza. Menga na yebi libala tanga kala ezaka penda boti tokoma ba mikolo okufi apo tokabwani po alelo ekeka na kilelo ekeka na kilelo yango eumela te. Mbote ndeko? Mbote papa. Kombo nani? Kombo nanga Cécile Bokuta. Maman Cécile Bokuta. Ba jeune bazo bala ebele pe bazo divorcer ebele. Selon yo. Cause yango eza mingi. Po na ngai ba jeune de bazo bala. Ko bala na on a problème ki. Mobala kozwa mwasi na ba bala ni. So mwasi na msoza na kati ya ndaku. Oza maîtrise dans le sens ni. Dem so mobala oloba. Ozo to sate. So mobile neti biso sala bona osala te omonaka lokwa naza jeune nayebi ke ata toboyani suka nango na kobala
mais et pas pour ngai vraiment eza vraiment malamu te. Mais on attaqué mingi basi pour nini kaka. Te non que non malembe. Ah OK. Non que non malembe na bande wala so na basi. Parce que pour ngai concerne en plus bande wala so basi. Dès to bala na dès to ba pour les meilleurs et pour les pires. Linga na libala et ozala ezara meilleur te linga pe pire ezala. Ceux qui mobala za na ngote supporter. Ko linga te que so mobala za ngoto bima libanda. Ko bima libanda na suka ngo libala esa nini et obeba. Même na biso bande wala so mobali. Babala rapola mbala moko. Babala raté que le roi naza jeune. Le roi fio de esimbité na ke luka mwasi mususu. Eza malamu te. Mobali e robali mwasi na linga na qualité nyonso aza nango. Po lelo so bovani na ye omoni ka te asali mo mbeba mo bolio ote ya ye osani nini obengani ngasko conseil na opesa tous les deux côtés. Na opesa conseil na bande wala basi. So ozana mobali ata mobali azana eloko te supporter na passe na bisengo po era rozwa orosepela moko pa rozwa te supporter mais bande so mobali vanda na mwasi no malamu ata mabe ata malamu yeba ndeni na supporter babiso ope tozalaka basa mabala mais toyeba ndeni tovanda ndenge ovanda na mobali mais ti do na ometeni ka vala ndako na ngali bala. Merci beaucoup. Merci. Voilà, beaucoup de baimbo quand ndenge basali ba pesi ba impression na bango par rapport il y a sujet na biso il y a lelo pourquoi il y a tant de mariages et tant de divorces chez les jeunes boyoki ba cause pe ba ndenge bandeko msusu ba mekipe ko conseiller bandeko baza déjà en kati ya libala parce que on ne se marie que pour une fois donc ko bala na divorcer parce que ndeko na ngai moi c'est sali parce que moi si na ngai to mobile na ngai sali non quand on se marie c'est pour le meilleur et pour le pire. Natango ya pasi wana supporter mobile na natango ya sengo supporter et ça que obala ki azaki na ngote to moi pe ba msusu babali abali mobile na azaki na lo côté mais nzamba eko sala que apamboli après mais les lo ceux qui yo sur côté na ndako ya libala maintenir kaka standing na yo wana que ça soit na ninga mabe na ninga malamu supporter surtout zuwa ba mama na biso Zou ba maman na biso na ebisi bino pas comme possible donc bon mais un peu on canalise moi zou on a oui que non moi papa lingara te téléphone na yo simba osala boy mais kapé moi ko respecter maloba papa c'est pas que si tu t'es déjà marié ndeko ba ke no ngai nyonso na osala na sina ba na ngai ko po bengala nga na ndakute. Il y a des hommes qui décident de boyer libala pesili Nicolo, il y a erreur na yo. Voilà, un grand merci à la grande famille Chibangu, Jérémy Chibangu depuis Paris, Aristote Chibangu, l'artiste, voilà, la passion beauté Sandra Chibangu depuis Goma, ma maman chérie Bernadette Bipendou, n'allez la former Béni Chibangu depuis Allemagne, sans oublier Emmanuel Chibangu. Là, c'est ma grande famille, je m'en vais pour le citer. Emmanuel Chibangu, le cadet. Na Dubaï, sans oublier le number one, docteur Gelor Chibangu, docteur Amoulaï, veut dire que la manière dont il mesure, donc n'est taille na ezali, n'est pas taille boulot na ezalara, donc ça la rend tellement très bien. Et son épouse Percy de Timpa Canapé Siombote. Voilà, c'en est fini pour notre magazine Abisso et Moko Nalelo. Un grand merci à JR Kwimi, les 4 fois banqués. Ah, sans oublier et John Curtis KBA, mon ami perso, na Pesio Mbote et Yannick Bangonda, mon directeur, l'homme géant à Mbingazor, veut dire que Yepena Tonda, Yazanimbinga partout, na poche Azambinga, na Etambolina Yazambinga, na Elobelina Yazambinga, un bon directeur Yannick Bangonda. Coup de chapeau, na Pesio, na PCP, Mbote, na maman Sandra Bangonda, Motema Yannick Bangonda. Donc voilà, et c'en est fini. Comme je l'ai dit, on se retrouve dans le prochain numéro. Nabiso, Charleston Kabwika, mon vieux depuis le Lubumbashi, Napesio Mbote et Sika Ozali, ton petit frère Patrick Chibangu. L'antivirus que je suis, Napesio Mbote. Voilà, c'était votre humble serviteur Patrick Chibangu, l'antivirus, le Tangu, le docteur love de plusieurs personnes. Vous voyez que tout dans la marche de santé, le 16 octobre, Banami qui tout beau soutenir journaliste Nabino bien.
Bolingara. Donc, tout dans la marche des santé le 16 octobre, le numéro est le 082, le plus 243 82 584 10 10 plus 243 82 584 10 10. Wana soko bengi mbala moko okomi sur WhatsApp ozwinga Patrick Ochibangu, le docteur Love l'antivirus. Donc tout dans la marche, to bengi marche des amoureux. Ensemble na docteur Love, Turbanda Bongo, on a parlé du peuple, 16e rili mete kuna masolo et ozala tellement qui toko makasi. Donc on a la peine à soutien nabino de partout dans le monde. Donc voilà, bon me soutenir numéro na pesi yangwana 82 584 10 10 pour la réussite à marche. Quant à moi, je vous laisse et à la prochaine. Bye, ciao.